congodialogue.com. congodialogue.com. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Dialogue. Voilà, je vous avais promis qu'on devait faire une émission spéciale Dieu merci Mbokani. Na makambo belé o lobama ki voilà lelo kabibi balé mon maman na sabri ayer sous du boson la bino pour na toye ba vérité na makambo ngonyo. Est-ce que Dieu merci Mbokani alobaki? Est-ce que Dieu merci Mbokani yé muta police qui équipe nationale donc yango wana www.congo dialogue et lobi ke no photo landela likambo tin na se ndeba ba tin na li fobo. Donc, on peut dire merci Mbokani, tous les qui n'avaient pas Mbokani, tous les qui s'injora, tous les quelques vies à la public, au Balanda qui équipe nationale en live, n'a pas écran minene, n'a pas victoire partout place oyo, ba tiaki ba site oyo, Congolais nyoso akoy Kolanda match équipe nationale. Na yango bongo toza na Kauka, toza na venu hôpital, toza quelques batu oyo Balanda qui équipe misuba ba jogo, même misuba ba technicien peka ya bale balinga bale mingi ya wana elongo na Christian toza bon na balabala oyo tozwa quelques bateaux après to se diriger vers famille à Dieu merci Mbokani. congodialogue.com. Bonjour papa. Bonjour. Pourquoi qu'on s'est présenté auprès à Balanda biso ba Orlando partout dans le monde entier, ba Orlando na Londres et puis Dieu merci Mbokani mo par Orlando so que qu'on s'est présenté pour ça la musalani. Bon, ngapo na ngai comme na ngajani avant pe na Kauka veni Beladon commune à Kalam. Ngape na jouer le quoi Dieu merci Mbokani peu à plus na vie à poste ya beta kana beta appel le quoi eza na ba réalité. Merci beta poste ni. Beta neuf mais baida ba coach nde sala ke asala jouer ou a créer abeta tam sous poste msusu mais de base neza neuf eza na mamba bale batu e ya kana mo biso to mona ka o mona mutabeti bale selon ndenge ide na etindi akutana nango esala même pe bongo esimbite eza mamba bale yaka pona Dieu merci Mbokani o ekutana nango achaka siko akutana nango achete. Mais les Congolais vraiment ils ont sujet à moquerie. Bako kanisa Dieu merci Mbokani na Gorine. Yo pona yo na likaku. Eko ezo salon ndenge ni le tant que Congolais. To ki peut dire merci à lobi ke aoyaka li susute go beta en équipe nationale. Bon. Joueur nyonso na ba sujet nyonso ba fingela. To mona ngo pasteur kutasa mama nzambe ba finge pourquoi pas. Eza na mamba bale. O ba finga un jour pe ba yembela kana ba marti to mona ka acha ba début ba yembela kai. Pour nous se décourager, pour nous le équipe nationale. Attendez-la qui n'a pas club suka le carabeta tout. Quand on l'a soigné, aza jouer na biso, tatu boy azara ya biso. Jamais battre à jouer en équipe nationale, battre à un club. Jamais jouer battre en équipe nationale. Merci Papa Diane. Voilà, on est en train de continuer notre émission. On a toujours se diriger pour d'autres abattre nous souper na balabala msusu. Après, tout se diriger par Kisinjora, tout qui n'est pas dit merci Mbokani, et pas na bango, tout soit Paulin Mbokani, pour Yazaki, témoin vivant, il y a Makamno sur les canaux pour la Candon, on se retrouve juste après. Voilà, Kayi Balé, mon maman la Sabri, tu es Saribinoke, tout ça la spéciale, Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani de Boyebi, Batbalobela qui est non, tout Paulin contre Ghana, Yende Mtazalaki à l'auteur, il y a un réseau social Bardaki, na SM nous annonce alors toujours landa les kinaye Paulin Mbokani o aza bon molobeli so alobi i c'est que Dieu merci a ebiki alobai ina Kinshasa donc to lande to za na kati ya enclos ya salon Genève na boulevard bon so boye kaka boulevard na Rachel bon mon place wana o bakata asuki ba Dieu merci Mbokani bakata basuki awa donc il y a un peu petit frère alobi donc il faut landara makolo ya grand frère. Donc, tout ça, awa to kota kalaming te to koute la kati, awa zela biso qu'on a déjà suivant moi vous allez suivre l'émission comme si vous y étiez. Il y a salon Geneviève et à bongo dès na PSM nous na boulevard sur qui na Rachel au côté au moins na kati il y a de belles dames voilà tout le monde a déjà problème Mbokani za jawana na équipe na mobimba bazawana donc na ba monte peut ça ramboter na nenga ba jogo quoi. Voilà, c'est nos Dieu merci Mbokani. En fait, c'est toujours la famille Mbokani. Toi, on a problème Mbokani, va bien zolo ba fort à défendre la idéologie à Yanaï. Bonjour Paulin. Bonjour maman. Bonne santé. Pénard. Na moni vraiment mon arrêt pour comme gana style à Badjogo.
Mais na banda robeta mais tant que tout le monde a bimé de la puissance fort pour nous que ça éclairage na en fer. Mais non, on va pas robeta kaka boba des frères Mbokani. C'est biso to ba ayuté. Maman aussi ka bande ayu. Voilà, c'est bien dit. Donc, on habite parce que TV, disons, Internet fait ba minutes. Na retourne mbalamo motuna. Ozala kina bango na Gabon. Et les cas na indé kuna. Ouais, ça a été vraiment ça. C'était dans Bokaska Nkolo. Malgré tout la défaite, et les gars ont bien. C'est qu'on a mis tout na pe motuna. Yo voyageur à mingi na équipe nationale. Ozala na nkuna. Mon équipe nationale n'a pas tout. Mais tellement que mon Bokani avait à la sélection équipe nationale. La compagnie avait dans la Souka. Aucun niveau. Donc, visa, billet. Moi, tu as peut-être argent de poche, ça à la ligne de Gonaï, un bocal. Voilà. To yebi bisonyo so, ba kinono so ba yebi. Ba réseaux sociaux, comme to vanda so, ou fait ça, c'est l'internet, et ko takala mboka na bino ozwango. Tout le monde qui dit merci à comment si j'ai mon kéri au ba congolais ba lobi que lelo so qui to longwa tous ça qui éliminé na quart de finale c'était à cause de Dieu merci Mbokani yo étant que ndekonaye ezaro salo ndengini ero kitina mabeli à partir aéroport déjà au kaida bazolo bada kuma ndekono. Bon là personnellement ne singa vraiment déranger ngama fort parce que na football zaka a trois choses. Oui. Défaite, nul, na victoire. Autant au moins que ba maman tout ça li. Donc, nous sommes tous fait travailler, dans le football. Pour les deux de la ligne, la balle est tangate. Donc voilà. Mais on va finir donc. Et ils allons encore. Peut-être les mari, il y a plus qu'à pour le mondial. Pour le mondial, les actes. Mais non. Tu comme à côté là pour te récupérer non, Dieu merci par le baki. Voilà, net au non, les réseaux sociaux fini de qu'on a ma casse. Si beaucoup comme le niveau au côté de maman na kata biloko. Bon, on a été beaucoup musique na guerre. Kasi mwana wa mkeo wateka petrol na bandalo mwana so sile osunan yito wanda ufinga mama Mbokani na tano moto ngana kitina aéroport Njili international Njili na funga mo internet na ngata bu c'est un certain Serge mwana ki ngongola mwana petrol a cité Mbokani et c'est là nga passe na mwana Mbokani na bokola ya Mbokani na bokola tout temps normal aller à mbongo Mbokani na mise wa joueur congolais mutaka mbongo lo Mbokani ati. Mais c'est là nga passe mboka c'est le fin Mbokani je m'attends à faire Mbokani donc il nous regretter quand wana mais bino point bo jouer na sagesse te babi so mutalbo malongo bilamba yo polongo bilambo comme ndé monai pourquoi bo jouer na sagesse te bo vandi Mbokani quand même a mutu munene to mona ndé ba respecta na poto ndé za boyo o ba keno yeba na Dieu merci Mbokani Dieu merci Mbokani c'est un demi-dieu na poto bon ndé boka go jouer sagesse wana te ya ko garder silence comme ça batu bango ba bundela bino yo koti bitumba te na niveau Mbokani na répondre à celle-là et passer est-ce que mon millionnaire répondre mutumo te kamakala na kimantseki ya pese gaz Mbokani na tsaki charge wana tapesinga tamaka ngai na zana bled na expliquer celle-là que yé à zéro côté sauter na mambo vie azam aussi même moi c'est Mbokani sakti donc voilà moi d'accord ako zapena moi musala mais azumi matana ba nzala na yaka nango apa ndaka chapo na Paris ndaka kiboka ngunda na kimukolo et si mati ngunda kimukolo bongo bozoete tama ndefo belé na ndetolo bozoete ngunda bongo vraiment osmo temps na ba nzala na yo ya finga Mbokani soka ba répondre et moi ko ma blague par exemple niveau moko donc ngai ni moko apesa na charge wana te bangana na bled na expliquer c'est le mais au moins ateke bitumbango ekene tisuka wapi ekene tisuka tota sikona na olemba pour Mbokani na tante afanda ke akoma na réseaux sociaux faisait le maman tete osat donc ngani no charge wana mais tout total nengo lobika ba réseaux sociaux na toki ke Mbokani pe a répondre qui a lobiki non ba finge mingi ba kokanisi na likaku kwa gorille bafinge to monti baté nan ba photo ya madame Mbokani batebele ba yebakité c'est une très belle femme là j'affirme ça na bala ne mibale monte ke bo exposer pe ces mecs na bino on a réponse à Marlène Tessa Marlène des rêves nga bien keli kiaba pembe libale abasi pembe pesa za ku chapeau Marlène Tessa umela on peut moi ça pembe moi ça opna ba sir ngapina ami pina banzela pembe donc ngamazo ka musomba shengo exister te ba musomba ni na arabu ba kamera na babasi na ba petite sœur na ba Geneviève ba kiana kinsala to ça bimbo kakebeti na dega
Mais bon, tu peux poser ces mecs qui n'aiment pas. Bango bachit, ba genre na Instagram parce que moko na sur la Facebook té, à Instagram. Ba genre on va faire screen. Oh ngala za muninga mboka na Facebook, mboka na sur la Facebook. À la Facebook té. Le bango va nous mettre l'autre ba commenter ba message ba conversation on répond à des points na Facebook té. Donc so lingo zela mboka ni photo mboka na Instagram, na Snapchat. Donc niveau de son. Merci. Voilà, bon mboka na baika oyel sous soate. Donc, il y a un car sur 2 millions de dollars. Il faut empreinte. Il faut confirmer les bisons. Parce que, non, confirmer les bisons. Non, abi équipe nationale de foot, il y a 2 000 dollars. Na poto azo ambon ebele. Alors, il y a des soucis. Batu ba comment qui ont batu ba commune de ba commune. Pour mboka na juste temps ba commenter. Batu nde ba commune interpréter na ba réponse ya na ba propos ya un site ya Céléo. Nde batu ba linga mbokani. Baji bakomi ki mboka na ya suste ngai mboka ina non mboka na osala ngote autika komati to la réaction ba konti mboka ko ti subango bango ne ba déjà équipe nationale ke soki ba osona mboka ni calmement pour azala kanda tisiko voilà arabe lobate ala kanda auta réaction ba déjà la biso Africofa so ba soina yo beta pourquoi pas ya nation biso longi velo azaba ba benga avec mondialiste pour tout cas dans match moko qualification mondiale. Donc voilà. Voilà, chers téléspectateurs, voilà réponse à Paulin Mbokani. On a zabongo elobeli ya Mbokani na minute olanga ja Kinshasa po Mbokani na zawate. Mbokani mbalamo ya Gabon na partir ya Gabon azonga ki na mboka na ye a rejoindre Libota ne pe na équipe na Betak. Donc oh nyonso wazo comme ba réseaux sociaux Mbokani na bien royal soutien Mbokani en station. Non, azamutu c'est normal à Silika. Donc voilà réponse ya ngwana nde balobara minute muke etika mino na posa. Paulin Totige là 2 minutes pour s'exprimer au loba oyo ozo ressentir plus au boire ma banga pour boire ma banga tina nina. Bon honnêtement personnellement c'est un méchant. Pour me le roi yo c'est le matin. Il y a fini à maman Mbokani, il y a consulté Mbokani, il y a consulté famille Mbokani. So tana bilan Mbokani a singa l'autre. Aussi on t'a Mbokani a beaucoup là-haut. Appelé au passeport, appelé au forme. Muzaka yanga mais Mbokani va répondre te ngani na ko répondre comme na problème Mbokani so ibite tuna ba bisa na no muko bosa ninga na ko expliquer que non o elo ko mo ki ngongolo mo na pétrole Mbokani l'autre so kufa ti mo ki le bandela ma zéro Mbokani na teka pétrole te ngapi na teka pétrole te charge na auto ko beaucoup la pour vendre Mbokani beaucoup là mais ba o ba finga Mbokani bole mate et ça nga pasi muto finga Mbokani o alera mbonga Mbokani o le sanga pasi muto finga Mbokani o bi Mbokani te et ça nga ni chaud ni froid vous comprenez. Donc parce que mokili est gratitude ya moi trop. Bah tu vas comprendre bango jeter. Hein, coup de chapeau ba tout va linga de merci Mbokani. Na ba tu va conseiller Mbokani na musika, na ba tu va conseiller Mbokani depuis. Coup de chapeau na bino. Toi na bino to ya pe pour la mondiale. Na pe simbote na Gampo Temer, leader wa maman, Marlène Tessa balé wa maman, pembe na pembe. Maman na just na Bradley Mbokani. Donc Marlène des rêves, merci coup de chapeau ba conseiller ça avait na de merci Mbokani. Maman Angélique Bezoa, maman Boti de Merci Mbokani. Donc, Sylvain Omo, à Paris. Héritier Watanabe, le boss à la Fuego, Cosa Nostra. Camarade de Merci Mbokani. Allez, Maramassania va conseiller. Donc, ça veut dire que Missé Moutou Salara, Wata, et boss à l'air. On a vu dans la Dishinga. Sur Nathalie, la musique, à Monia, Geneviève, il y a Palin. Au Karen Kinsala, Pembe na Pembe. Merci. Ndenge ozolo bakawa na mutuna mwa mke ningai Christian mo ayebi ndenge osama mbango yo lobi mutu wana ateka pétrole ya lobi mama na teka makala e cause appelle solo ba mère po ba so ata mwana na mbongo ebele momo la mère alingi nega okanga makala na coin ya mère azab na mitu tuto sono mère azab mais na Canada voilà akenda soin médical papa makolo mère akola ki moi 79 ans Quand on Boti de Merci Mbokani, et Canada, papa Makolo, Abela qui m'a sonné, papa santé banin. Sous ma bassele, soit qui passe à la vivante, c'est quoi te tondolo na wonza baluba sinki ya mola na invité. Donc moi la king ngongolo ko lembate, so film Mbokani, ngaka na yo. Po babi shikote ela na mututu. Elo na mututu. Yipete. Yo c'est le seul ligne dembela la chala Mbokani to pe espace ti au dembela ti ngane na ko dembela sele yo tina suka
Voilà, merci Abit Nasuka, bongo. Bon, on a une émission, bah réaction à bino, bolembate. Moi, je dirais ceci, Kofinga et Anatina Moroté. Bon, ça va reproche, bon, ça va conseil. Dieu merci beaucoup, c'est quelqu'un quand même a produit quand même. Tout le monde a eu ce monde, Dieu merci à Bit. Dieu merci à Tia Bié na Martira. Dieu merci à Sala qui est équipe nationale Pesala. Voilà. So il va finir en Mbokani, ataye moi à terrain. So il va finir en Mbokani c'est ça qui bute. So il m'a raté action au début. Et ça si j'ai mon curiosité. Parce que n'a Mbokani raté action au début. N'a le moyen ça me police biso penalty. Il y a penalty. N'a Mulumba, on a dégagé ballon à surface, a tiki ballon à surface après si l'adversaire. Voilà les Congolais. Une réaction qui est normale. Moni est quand même équipe nationale. Même biso ba Otolia qui était là-bas. Non, parce que moi j'adore le foot. À part qu'au Sambela, c'est le foot que j'adore. Malgré que je suis bureaucrate, mais j'adore le foot. Ça nous a fait très mal, mais Ezaki bien été pour finir. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse le clavier pour quand même donner vos avis. On se retrouve juste après. Voilà, comme je vous avais promis dans début à notre émission que nous avons Paulin Mbokani, Binamo Bouto Mona, et puis nous avons Kisinjora. Kisinjora comme toute famille en Mbokani. Paulin Mbokani kutu azali hinaye, on peut comprendre qu'il y a côté de famille là-bas. Et bon, Kisinjora vient Njora, hein? Maman Christine a côté du Cambo, donc tu as déjà un bon marché, place où Azalara où se détendre, tu as maman tout le monde, tu as dans la quartier Christian Landabiso, Balobi TV Zaka Radio T, aux émissions spéciales Mbokani. Donc il y a un an, Otaka, il s'en veut dire, on a la question, viens jouer avec notre question wapi hein on mon aranga et yaki compte pas question comment hein voilà on a place moko bonjour ya catch OK pena boye na western ma peso ka catch pa mbozongi neni bonjour Kabibi en tout cas bonjour merci beaucoup donc toi dans le studio tu as préparé babi yo le souhaiter pardon il y a le souci pardon. Pardon. Et comme il va faire? Tout se prépare. Tout se prépare. On a beaucoup de Michel Mbongo. Après, tu as Brazzaville aussi, c'est un et Malabamé. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont été sous ça. Nana Zabongo. Elle aura moi ça l'année Sibana. Abord la bombe. Abord la bombe, la mort pas paiement. On a plein l'année des albums, merci beaucoup Balemo. On a plein l'année des albums, on a paiement ramba la moko. Voilà. Na bête un concert. Au cours de 9 chansons, au 7 chansons. Voilà. Na bête un concert, maman a comme 16 chansons. Concert bête mi. Bête mi penza. Voilà, nen alba qui n'a annoncé qui déjà te outé pas problème Mbokani, toye bourre pas vient jour. À la minute au benga vient jour. Vient jour. Ni kamupe ya Dieu merci Mbokani batebele bafingiye ou akuka ina likaku o bokoti na ba mama na kati siko yo okoti yango etanke nani. En tout cas merci beaucoup Mbokani azana no joueur Mboka aza joueur à l'état tango abeta balle na RDC Mboka mo mesepelaka na partout ba diaspora bazalaka soki likambo ekwa il faut te baninga to kosolola na Mboka na biso il faut to changer ma mentalité muke quoi na moni ba joueur à Sénégal ta balongwa ki mané wana abeta na Liverpool arataki penalty ba yambie ki toko na Sénégal na Mboka na bango ba encourager parce que ba éliminatoire la Coupe du monde ba bécilité musale zano makasi problème ezana ngote na ba Burkinabé na ndi ba supporters na bango na Mboka ba na Burkina Faso bazo sepela kutu ba komi demi-finale bazo sepela ba pesa ba joueur na bango petit confieur attaque penalty gardien courage bon gardien confieur Mbalasima pour basaka na besoin ya gardien wana et ça balle c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Tu commences à la et puis bon coach et là on a regretté le comportement des Congolais et ça football les âgés et tant coupe na bisoté et tant coupe Cameroun na entre Cameroun et Égypte nzamba ça préparer qui plan en tout cas ezaki ba na bisoté biso na biso ezaki na chan mais na regretté les Congolais ba fini Mbokani nga sala nga passe nanu un grand joueur le comme Mbokani nga Kisinjora na bimisa maya misumukolo équipe ya Congo Brazza gagner biso na ba ka to sili parce que ba Brazzaville ba viola biso ba ça son maman ba refula biso ba kana biso na bale Mbokani tia 2 buts bazo mener biso 2-0 Mbokani tia 2 buts tout cas ça peut la mamutu tous en éliminatoire à Coupe du monde contre Libye Mbokani tia 2 buts soki Mbokani abetaki mabete abeti bale bien et beti poto tout peut se faire ma couragement
parce que match c'est belé tous dans l'éliminatoire et le ballon Hervé Renard entraîneur à Maroc alors bi ngasoki na so ki équipe RDC na ko jelango kan biso faut que ça wana na biso vérité ba bomi kani oyo et ça deux personnes bomi biso mutele boso coach na biso ibenge classement mabe akoki ko vendre saka ba bakambu ba kebano ba na bante na ba bolingi et puis mubele alembaki yoka Moutami balem tabomi biso lo manisa premier match Moutali babe azada rouge match à jour wana jaune kutu le keninga arbitre APCE rouge te yo ye mama bal tozona bati ndenga zakia na zeke mutoza rouge mbala moko mais arbitre ayeke biso ma na zeko tuna mbokanya bomi nani asali ninyo mbokanya fingama balemo o mbokanya fingama na ko sepia nango ita asa joueur congolais asa nation congolais faut tout changer ma mentalité la biso balemo non non Zano so quand même je vous rappelle à l'attendant Christine mais la yaounae mbokani nenga zawana disons Christine da zawana qui vient Njora asa la canalise à balle bien et on a baki na rozwa mutasala analyse alors on a tombé penaye ya wana osala ngobiso le tozala la balle boye penaye za muta équipe alanga ve muta équipe akoto to soigner donc on penanga non Christine a convaincre ngana ke parler na rolala voilà on a mono kitima motema déjà kabibi mboka na bomi nani mabenyi no mboka na se mboka na beti kitoko mboka na beti kitoko netinga pona nga coach benge nani match tu mututu esimba te jour wana pa mobele simba te fabi sa mobele esimba kité mais peut-être coach pas une émotion nga auta kufela mansusu garde corps na ye ngwana ye pas la pe na match biso tokoki kopola te tokoki kozwa kanu tona bon joueur naso na landi Hervé Renard entraîneur ya Maroc mundelo na pesa Côte d'Ivoire coupe na Zambie nayebi très bien chemise à pembe dernièrement ça qui na France na Lille oui Renard alobi yeso ki asa na équipe wana ya RDC ndazwi kani o loka ba dire merci mbokani na kati ndako toka ba dire merci mbokani baso loka ba bakambu na ba mamli non Kebano na ba quart de finale Kebano na ba na bi quart de finale Kebano ngaki sino na entraîneur ya kan Kebano na ba botaka na ba au contraire ndenga na yoke na bato bakene na Gabon classement oyo ibenga saki na poko zaki bien ezalaki mbokani abandana na bolingi ezalaki bien parce que André a eu apporté déjà mbokani apporté qui na joueur na bango keba na ya za dangereux to betaka la championnat d'Angleterre ya mbokani betaka na championnat nini championnat d'Angleterre et l'équipe tous les championnats du monde aza faux joueur te mundi la pesa que confiance mundi la pesa apesa 4 souliers d'or apesa ba kama surtout joueur à kozwa biso na mboka la biso netonga ko fa mutu te bo valoriser yete a tout ça son début à éliminatoire ya coupe du monde à part mbokani nana ngazana o aleki mbokani star mbokani ndeza na bango tout star mbokani o ba mundela yebi mutu ta yebi star danger eza mbokani mais na regretter ba congolais za joueur na biso to respecter ye to longa ba image tout sur internet ya mabepo na ye un Angola ko sala ngote Gabonais Camerounais même so Cameroun elongwe ba ko tia bango ba ko finga bango te ba ko na bi pays organisateur Gabon alongwa na premier tour Aubameyang a raté ba bi o ya tchaka na Dortmund mais ba bete ba ma beaucoup na moni na vestiaire ti na place ba fandaki ba féliciter bango ba bi courage ba encourager bango ba bi courage toi na éliminatoire à coupe du monde ma solo pepele ba kaneze belé toi na CAN 2019 Cameroun et ce problème était bon encourager ba joueur pour ni bisoka na Congo ko finga nzambe pour ni ko finga pour ni ko finga beaucoup de mamba bali za nini on a bino petit nga na koti mama bali parce que na mama bali na la kisi ben na vidéo na esi balobi kitoko mais muta pesinga kanda un musicien comme Seleyo lobi Selo abenga na mona pe na salle lobi Selo abenga nga ko sate fa longa lunette Selo abenga lobi na 21h na allo c'est qui ngabi Kisinjora awana Kisinjora fa ngabi ozoka fona ngate ka ko ozo kutapela normal Kisinjora libolo ya mama na ye pola
ngabi ozofinga mama na nga yoza nani ozofinga nga mama na nga bone biso ko pauvre mal ko la kana ndako ba soso au compter na za lupango na ngele lupango na marbre na kati marbre na kati na za ndako étage na leki oye nga za dépalé kauka na construction 45 na kauka lupango munene yaza ne loko te pala ba soso suke ba ndeke oya yé pala ne za na bandal po obeta sete na mi faut une voisin soki atie miroir ndako aselo na bandal na sina kota yango vient na mafutela wana na kendaki kolanda Vital Mwanda utaki poto onke na futela wana ndako aselo ya banda so ngo beta sete faut kuna voisin kuna miroir eza pembeni wana te to TV boche écran platé c'est la finga libolo ya mama na yo epola ngabi me ozo finga ka mama na nga libolo na ye nani yo sela ozo ya poto toko violer yo ngai to za ba camera na ba Zulu oyebi poto te toko violer na bia papa yo mto za na soma poto nga za na kichasa nani c'est le scrap oh c'est le yo zo finga nga na bi c'est le no ko finga mama bocho te pasa kufa na za mwasi na bo respecter mama na bota bana na bi passe mama na mona pona respect pona nga yebi sepe mboka ni libola mama na enga oh disele mboka na Canada mama azara Canada babia ke Canada question ya makolo question ya makolo ngabi c'est le yo respecter ba mama oza mobali ozobota bana baso zwaka basi respecter ba sele yo ngaki sinjoka no finga mama boti yote next kana no finga mama boti yote tozozo na poto ozoya olobi ozoya toko viole pas à quartier bima numéro ya RDC dès que ça so bien appelle la poto na mona abanga ki numéro ne ebi me pa nanga c'est le oko finga ngate na lekino na musique na beti album ko leka yo na lekio na succès au sala succès te otombola drapeau ya mboka te mais mboka na tombola drapeau ya mboka o Dieu merci mbokani atombola drapeau ya mboka o libanda apesa biso le kumu libana joueur congolais na banderle qui partout à Kendaka ana équipe ya kitoko il city premier na kata première ligue ko saka na te respecter nga na mwasi au fin mama na nga merci au fin mama mbokani merci na epesa ki olobi na ofinga mama aboti yo te mpo na mwasi selo na yebi valera mwasi mabelisa yemba visa bomengo eloko yo etonga baimmeuble esala makambo ebele emema babofrere na poto kaka eloko yango nini oyebi nze mwana te eloko yango nini esimisi eloko Jibepe na nginda eloko yo chala mwana bima eloko yo eloko eleki diama seleo ofingi eloko eleki diama yango yo poto pe mikili yo yango yo lopango yango yo ka yango wana nde selo en tout cas nga na oyesa bino conseil mukie vraiment botika ofinga bamama basala bino nini en fait mama 9 mois abe ozobela mama otala yo boy mamsu papa bimina ya kombe aneso masanga so wapi vraiment un petit conseil vraiment botika ba maman en dehors de tout ça voilà le couteau pe araba musicien un petit mot ba tola ataku sabuna ngamela amela le kaye boete on ozora elenga mbokani kale ona yebsa na longa linette mbokani zana courage zonga bato bazoloba on dirait on dirait na réseaux sociaux alobi aoya lisusu te alobi déjà babi alobi meleki na bi alobi te mbokani pardon zonga ya kobeta tika bango na soni bato balobaki tika bango na soni mbokani yaka pardon ya musana yo o eza mboka na honneur à Congo mbokani je t'aime I love you mbokani ngaki sinjora nakutana ngana na viboye te ko pesinga $1000 $100 te so na osala ngolo na bolinga mwa sino Marlène Tessa nakutana na memling abiki sinjora na linga ka mingi atala ko olonga ba stress na poto moi sino o asalanga obi pia ko na la ngote minjalo na zaka na ngote mbokani bola me polaka te obi moi so Marlène Tessa salanga sa miti sa kitoko boye mbonga kabela so na lobi yango ala msu famille na so pesa bango te esala mabe na be mbonga ebele to ko tina bag la memling abi pona o kisinjora sa musique kitoko zwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 billets. On a 16 te. Mbokani je t'aime, I love you. Ça me bien.
ça me semble que na ya ouais allez ba tout toi pour te bozala bien to lel moi pour mo conduire pour na en tout cas merci beaucoup na ba diaspora nyo surtout ouais kufi bilo moko boyebi quoi na ko senga pa na l'état ba sele mozole to le la papa kitoko quoi papa Tshisekedi papa nga na pesa au voir na ngai et repose en paix merci papa. Voilà, c'est par là aussi que nous mettons fin à cette émission Sabri. Si vous avez aimé, appelez un numéro Ezawana. Ce que vous avez propos de tenir et blessé bino donc bobenga toujours tozana pour na bino. Na on peut ça merci mingi na ba o ba soutenanga toujours voilà. Émission na ngeza la raté ko ndé émission mcheza la non. Botala bino mo bo juger. Merci na boss na biso, merci mingi na Christian o tout ça la toujours allez m'arrêter. Allez. Bisous à mon bébé, bye. CongoDialogue.com CongoDialogue.com